Bana na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ngai moko ndeko na bino na kombo ya Pasteur Vasco Daniel. Bien-aimé, na Psaume chapitre 121 verset 4, Bible lobi na biso nzambe na biso azapo na kobatela biso alalaka te. Miso na ye ezalaka toujours pona kobatela biso. Ezalaki na bandeko moko ya ba pécheur bakendaki ko péché bakomi na katikati ebale bien-aimé mbonge ya makasi ya mopepe ya mbule ye ezindisa bwatu na bango. Ba pécheur bakufa me moko na bango nzambe abatela ye pote ayebaki nzambe abande kobanga nzambe abande kosalela nzambe pe kosambela nzambe. Bien-aimé, loko nini oyi eye kosala matiti kaka ndenge tambola kalama ya simbi matiti wana nyange nango tiake kokoma na kati ya île moko. Tango akomi na île wana ase retrouver na ndako moko oyebi kaka ba pécheur ndenge batonga bandako na bango na kati ya ba île. Tango ase retrouver na kati ya île wana e akuti ndako akuti biloko akuti banzungu. Mais bataki biloko wana bien-aimé bayebani te. Ndenge ba pécheur bakendaka au péché na bakati ya ba île basalaka bandako na bango place ba mobeka ya zelo na bien-aimé. Pécheur wana lobi ya nzambe merci. Awa na kati ya île opesinga biloko ya kolia mokole kosila na kosuka wapi. Bien-aimé makuta biloko nyonso balimeti bakoni banini banzungu. Mais ye kaka nelamba moko wana kitela mbola mai. Alali premier jour atie moto ali ameli alali kaka boka kaka. Bukolo moko atie moto asutuka na katikati ya mutu ndaku ya bandele wana ezwi moto ya lisekite bandi kopela. Ndaku wana bandi kopela moto bimi na kati ya ndaku wana kili akomi kolela obi nzambe pourquoi soki na kokufa faki na kufa na ngaka na kati ya ndako oyo ndako eziki na biloko nyonso na kokuta kolia awa bakwanga bamakabu baloso nyonso eziki na kovivre ndenge nini na kati ya nzambe na kovivre ndenge na ilwanga na kufi na ngai na kanisa kinati mutu moko okiko ya komona ngata na kati ya ile ndenge bamasole kana babwatu pona vivre me ndako eziki. Bien aimé, ndako wana tango eziki ba marin bazalaki na musika badi komona moto ezopela babitoke notala wana moto wana ezopela ezouta wapi bakusani bakuti moto wana na zelo babenge bobi ndako eziki mpona nini mutu wana moni ba marin moni au secours ba marin ba sauver batie na kati kwa directement guma bolongo na so binzambe bimbisanga yo lobi circonstance nyonso kokomela biso tokumisaka kombo na yo yango nazoloba na moto moko na kati na tango oyo oza na ba problème eza ko se multiplier na bomoi na yo tout circonstance kumisa nzambe tia nzambe liboso ba problème na yo tala ndeko oyo abande kosambela nzambe ata bwato ezindaki bato bakufi nzambe apesaki esika kolala nzambe moto asalaki circonstance wana mpo ndako wana ezika potango ekozika ba marin na musika bamona pona koya kobikisa ye me ya comprendre ki ta kondana ki nzambe me suka nango agumbaki mabolongo epa na nzambe sengaki bolimbisi pe akumisaki mone na nzambe yo chrétien oyo zolandanga continue na vie ya sanctification ata ba problème ezokomela yo kotika nzambe te tambola kaka na vie ya sanctification kobanga nzambe yo pena no bongo na motema te tambola na vie ya repentance se repentir yamba Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi na yo ata bitumba ata bapasi yebaki losambo efutaka nzambe loboko neza mokuse te mpona kobikisa matoi nete kangami mpona koyoka esa te calendrier moko mpona vie na yo mpona osecours ya baproblème na yo mpona bénédiction ya likambo oyo olelaka mpa na ye kangama kaka na ye kontinue na kobanga ye kontinue na kosalela ye kontinue na kosambela ye likambo oyo enyokoli yo lelo lobi ekozala témoignage nzambe apambola bino amen.